eloko na koloba edito image film we continue kaka frapper bango na film edito image elo na osenga yo chicote bango edito image Banza Sango ya Congo edito image edito image edito image edito image edito image edito image ouais mon Paris Express y'a Patrick Mabois-Vendi mon Paris Express y'a Mabois-Vendi bonjour Bissadini Hi baby, I kufi baby grave. C'est chaud. Et là, oinda umela. Soko yen agence hote. Veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Mabois-Vendi. Rue Léon numéro 25. Baby agence ya grave. Agence ya munene. Oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa. Ba koli na biso na Angola. Ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut les canards. Rue Léon numéro 25 et pas Patrick Mabois-Vendi. Balobi Global Express souka l'agence soko yete veut dire ou melate pour na kati agence oyo toza na ba service ebele rotina ba carton rotina bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa ko traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa ba kokunda ye kitoko chez Patrick Mabois-Vendi balobi service kitoko soko ngo umela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Mabois-Vendi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda ka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya jaka ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Mabois-Vendi Rue Léon numéro 25 bala potagence aboye besoin na nte yangoyo ba membi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rue Léon numéro 25 mbote balandi ya 3W Panza Sango ya Congo ya Edino Image na kati ya Paris ezanga na molobe na bino jamata ye na kati ya mushinglaba na ekaka kosala bino musala na bino émission na bino oyo bokomi kolanda oyo boza kolinga vérité ezakaka moko ndenge kaka tolobaka tosololaka topartageaka ba idée masolo lelo jamata ye na bino diama de Mbujima diama de la presse congolaise ayeli bino sujet bandeko na ngai sujet ya mibali pe kaka me ya mbalo ya ba PD lelo jamata ye azobeta sete likambo ya ba PD bandeko na ngai ya mibali ba papa ba mama ya ba jeune fille eloko ngai ekoma kolekela ngai ba combattant na biso ba pekisa miziki na Congo na miziki ya Congo na awa na diaspora basala bien balobi ke mboka yeke na mbutu il faut to pekisa ba miziki me bandeko na ngai ba combattant bandeko na ngai ya mibali nga na préféré na ngai na place to bomba culture na biso ya miziki ezonga na poto to temela nde likambo abengi kipede na kati ya RDC na kati ya Afrique na komo landa donc na landaka ba pede mingi nazoyeba te soki ezali vraiment bosalaka théâtre ou bosalaka comédie na bino ya kipede bandeko na ngai ba pede o baza kobima na ba net onga pede Nadia onga pede Patrick onga pede Egol onga pede Boy boza kobebisa mboka bobesa image ya RDC bozo bebisa culture na biso wana nde ba combattant fo ba telemelango poto lobelango ba mama pe mona ba mama mususu soki
pede azosala makambo na ye makambo na ye ezanga ntina na baémission oyo balanda bayambaka bango okomona mpe bazokomante bango ma copine nani yango ma copine ya batantine yo oza mwasi pede oyo aza mobali mpo azala na mwasi yo ozokumisa ye bandeko na ngai boomona yango te boobebisa media boomona yango te boobebisa RDC mpona nika makambo mabe kaka ezoyaka na mboka na biso RDC ya bandeko na nga lelo diamant naye kobeta seti kaka bapede naza contre yango ya 100%. Même la chaîne oyo bolandaka bapede nasepelaka nango te neti chaîne na biso oyo ya avis du babenga yango nini ya Venja Twilizi avis du peuple na yebite so avis du peuple so na bosani mpena olimbisa ngai ayambaka kaka pede wana soki Patrick wana bato bazokumisa ye pe makopine sabola bango eboye mobile lokola Patrick wana penza ndenge avandaka telemaka wana naki molai na ye bozotikaka ye ke alekaka na télévision alekaka na ba YouTube na ba Facebook bozokumisa ye ke bozo bango te ke bozoporte éducation moko te na kati ya RDC wana bozomemela malchance na mboka na biso mboka nini yango ya lokumu oyo monake bapasaka bapede mana baémission kaka biso yango makambo ekomi pasi ya RDC souffrance ya RDC bokoluka stratégie mosusu te bandeko na ngai ya media nazoba bachaîne nyonso basite nyonso balandaka bayambaka bagarso bapede wana na contre na nini totelemela yango bamama bozala contre botika kokumisaka bango bamosusu aza wana ayekaka na net ka po afingaka o Patrick Gol soki nani afingaka bato bino bozokumisa eloko oyo matière oyo nzambe alingi te en plus olobake RDC ya mboka bachrétien RDC ya mboka tosambelaka me kosambela yango wana namoni ekomi kosambela ndenge mosusu na bamama oyo na explike bino nani mama yo soza na mobali yo sambelaka biso tolingi komo ya nzambe me tozosa nzambe yango soni tozoyokisa RDC soni botangela ngai na Afrique chaîne nini yango obe mboka nini yango balekisaka bapede okapisi tolekisaka bapede soki théâtre yango ekufi nango ngaka naolinga la richesse te limbisa ngai mpona aza komona mobali moko bona biloko bamakiage titititi aza kotala la richesse te so na tete ne kaka bofuna longola nazolinga kutu kotala kutu meme kosona nazolinga kutu te mais ntango naye koyeba la richesse na poto awa na bafeti naodonke nadonkaka mobali ko aza vrai jo na ndenge sikoyo na image na ye ke mobali asololaka pose aye koleka émission moko mama Sylvie Sly na peso bambote basalaki interview donc namoni mpenza mobali mpenza avandi wana aye koexplike ndenge abandaki pede wana na ndenge ya comédie na ndenge ya théâtre naye kocomprendre na scène azalaka bongo me ye moto apede te mais eza kaka image ya mabe na peuple na biso na mboka na biso sikoyo la richesse asala yango na ndenge moko ya malamba oyo nyonso balandi la richesse wana bakomosala yango na ndenge ya mabe na ndenge ya kitoko te nga aza contre nango bozomona oya mobali kitoko pede Nadia mobali kitoko pourkoi osala nini loko mosusu te oponi kaka ozala no kaka pede Nadia bomona yango te bobesa mboka na biso bino nde bato nde bokobebisa génération ya RDC bamusicien lisusu te mpo nayebi te musicien moko te ayela biso kipede na mboka wana RDC meme na ntango ya papa Mobutu makambo wana ezalaka te sikoyo soki pasi ya Congo ya RDC ekomi kolobisa bato bakipede en tout cas nga diamant naye kobeta sete nalingaka bino te naka contre nango mpo ebandaka bongo ti bokomona bagouverneur ya bapede bakobima ti bakomona mosusu président ya PD akobima na RDC
ti bakomona bakoya diriger bapele bakomi diriger RDC même en Europe na monaka bapele baleka na batv ne bino bopresentaka bango te baza bango bastar biso en Allemagne to pe na ville moko na Cologne baza mpenza ville ya bango baboutique na bango mais jamais omonaka bango ke bapresenta bango nde bino bokomi kopresentelaka biso ka mikonso na bana na biso ya mike bango oyebaki pede otaka mo eloko moko boye nde mosusu na YouTube ntango eloko yango esilaki émission moko ekoti automatique makamaki pede et puis baopresente mpe pede Nadia pede Kingani pede Patrick kisa kitoko te ya bacombattant botala na makambo wana donc bolobela likamaki pede ezokoma mabe na kati ya RDC ekobebisa ya biso bana me bapapa oyo mosusu mibali mosusu oyo bakoma soki aza na mwasi atiki esika nzambe asala mwasi akota mwasi akomi kolinga kosala mwana bato kaka na nsima ntango osala mwana na nsima mibali mingi babi na bango banetwara nsima yango te bakisi oyo batilizaka bayebi te kaka mposani kaka ke asala mwana bato na nsima mais oza automatique pede na basi oyo botikaka mibali basala bino na nsima boyeba bango ke mibali na bino baza bapede mpo mokolo yo kozala te mokolo ya kokutana na millionnaire moko boye asengi yango akosala yango mpo deja asalaka deja na ndeko mama eza nango différent te eza yango bolingo te eza kaka salite na salite ozomona nga nakosala bolingo na mobali ndenge nyonso mais sauf kuna tozelaka kaka te bapense bakoteyaka biso bible nde boyoki na témoignage moko soki bino bolobaki pede eza normal na témoignage moko ya pede moko atémoigna pede Paul boss Yves Mavambo akotia mwa extra yango mokie botala ndenge alobaki pede ezaki démon ye auta na monde soko ye moko pede azoloba deja témoignage soko pourquoi bino bato mokili bosabota yango bolobaki eza normal ya normal te mpo bato bokumisa pede ezali basense culte kipede ezaki ndoki kipede eza malamu ata mokie te bandeko na ngai nakosa bino te donc baobana na émission oyo en tout cas na kosenga na bino botika kokumisaka kipede botika kolinga bapede bamosusu bapede afrique babwaka bino mabanga yo tindeli pede verset réunion na sens nini asala dano bozoba azobisa nano lokumu ya RDC azobisa nano réputation ya mboka ale bino bozokumisa bino yena yebaka te biso na Congo tozalaka bato tozalaka bakizengi yo tozalaka babolole yo tozalaka banani université evanda kuna baklasse ezalaka na RDC tile toyekola kaka te musique toyotemba bamusicien oyo babebisi génération mais génération de génération ya papa oui mais nango bien tout ça biso bien aux génération ya fali tout ça biso bien génération ya kipede et kozala ndenge nini ya bandeko nanga ba mama bino bo j'aime naka bo like naka ba pede ngo ma copine no ya wapi na pele exemple net ya Kisinjora azali mwasi aza mama mais nzambe asali ye kati na ye mobali biso ana tobenga ba traverser ozomona Kisinjora ndenge aza wana olinga te azali akolingaka mobali te akolingaka mwasi o bafingaka Kisinjora lesbienne na mona bango bazoba po eza ya trois choses nzambe asali mwasi na nzotaki mwasi nisanga diamata ya na nzotaki mwasi na la mwasi nzambe asali des choses mobali na nzota mobali aza mobali nzambe asali batu mususu mobali aza mobali me aza na nzoto ya basi neti dans Kisinjora aza mwasi aza na nzoto ya mibali Kisinjora na kotambola na kolata ne elobi na makanisi na ye cerveau Kisinjora bandeko nanga eza ya mobali me aza nde mwasi donc ana na Europe baza ebele bandeko nanga
baza vraiment ebele sikoyo na expliquer bino soki nzambe asali mobali mobali tout na kati na eza mwasi mobali wana akolingaka mobali te akolinga mwasi soki alingi pardon soki aza mobali ana nzoto ya mwasi akolingaka mwasi te akolingaka mobali parce que nzambe asali mobali mais aza na nzoto ya mwasi mibakendaka bongo soki aza mwasi aza nzoto ya mibali ezamekanaaa Kristo nzora akolingaka mobali te akolingaka ndeko ne mwasi mais babotaka batraverse babotaka mutu mosusu omonaki aza mobali mobali abotaka te soki omoni ndenge wana aza mobali nzambe asalaki mwasi aza na matrice aza eloko ya basi mais nzoto na ye ki mobali badifférence to tosalaka na fille tozala toyebi badifférence wana te kaka pede mutu nyonso pede neti Patrick soki babengaki soki nani aza mobali aza na signe moko te ya mwasi mais aza pede aza pede otikala pede neti pede Nadia baomona aza mobali mais aza na nzoto ya basi normal Nadia ndenge aza na nzoto ya basi wana akozala pede te ye akozala pede ye akolalaka mibali te ye fa alalaka basi po nzoto na ye na kati na ye ezali mobali mais nzambe apesi ye elongi ya féminine nzoto ya basi donc il faut alinga mibasi ozomona donc makambo yango nzambe asala yango ndenge wana soki mwana abotami ndenge wana eza nature ya nzambe il faut koaccepta yango ndenge wana ozomona mais pede babotamaka nango te pede ezali démoniaque pede ezali kindoki pede ezali bisimbasimba bamalédiction ya bafamille ozomona donc il faut donc pede mota obalangaki te nzambe asalangaki pede te ozali démon oza envoûté oza pourri oza kaka epa nzambe nayebi te soza na place nzambe akeli biso nyonso oyo akelaki te bokoma pede okomi pede nde kokoma apres neso malédiction ya famille na bino ekiteli ntina yo okomi ndenge wana mais kozala neti kisi njora ezali likambo ya nzambe asali kisi njora mwasi aza na mabele aza na eloko ya basi mais asali ye jo kisi njora nde omonaki wana azalaka kisi njora olimbisa ngai natangi komona mpona pesaka bato exemple kisi njora azalaka mobali total akokanisaka jamais lokola ya basi akolobaka jamais lokola ya basi akotamaka donc aza mobali total so kisi njora ndenge azana akolingaka mobali te il faut alinga basi po ye aza mobali kisi njoka kati na ye eza mobali donc faut alinga basi sikoyo na mindele basalaka ndenge nini muntu okanisi kisi njoka akokende balongoli ye sexe ya basi batie ya mibali baopere ye ozomona mindele mifusa mpe na mbongo ozomona mingi batikalaka kaka ndenge baza wana kaka omona ke azwi mwasi omona mpe mwasi mpe azobota les vraies lesbiennes za bakisi njora parce que aza na corps ya mobali mais aza mwasi akolingaka mpe jamais mobali le bana berere soki azwi mobali moko atie eze maboti misi na poto awa baza bato kaka kisi njora na poto baza ebele bakisi babala na hôpital basombaka basperme ya mibali na hôpital batia bango mpo akoka kobota mwana mosusu baa bango mibali basi bazobota nini mobali abotaka mwasi te aza mobali te aza nde mwasi me na nzoto ya mibali donc kote wana bokomprenaka mpona kostope kofingaka bato yango naye koéclaircir bino kaka toboyeki pede na RDC totielaki pede na RDC baémission bapede bostopa yango botelemela yango soki ezali mpasi ya RDC moto esala biso tocréaka kipede wana ngai aza contre na mpenza contre yango contre ya tout de pede wana opede Nadia opede Patine azaka contre bino namona yango salite
salité nani ti Vincent Toulouse ayambaka na émission na ye Vincent yoza mobali ya mobali comme ko makabata ndenge wana zoma ngote ba mal chance na pe ko kwelo un jour au bout de mona mo après ba 40 ans boye pas comme PD et arrivera après il ba mal chance mwana ya ni maladie qui PD za maladie il a contaminé yo pe moi là me soupe comme ça bubo epé yo pour comme PD hein Vincent na fini yo te mais il y a maladie donc stopper to télémélango pas question qui paye na RDC pas question qui paye na RDC mboka ya ya masanoté ozomona ce qui passe dans les luka art mususa kosala pas qui paye wana to boyango bolata biso ba chemise bolata la biso ba bloc matoi ba ya nini yango ba maquillage ya nini yango ya nini so ngi paye kene na kwa na bina ki paye bolongo na média. Merci mingi yango nazaki nango mpona kosola na bino mkola lelo na émission ya bino vérité eza moko matondo mingi ndenge boza kolanda émission vérité eza moko nasukisi bongo na émission na biso nalobeli bapede bababi mwana mayela yokaka soki bandeko na ngai ya média bokoyoka botika kopase ba individu wana ba malédiction wana na ba chaîne na bino pona lokumu ya mboka na biso RDC na kanisi bosi kolanda émission na bino tokutani bongo mbala sima toujours na Panda Sango ya Congo et d'une image na kata Paris ba gros bisous na bino et puis matondo na bino ndenge bozo sala plaisir na émission vérité eza moko tomona ni bongo ya mbala sima bye bye eloko na koloba edito image film we continue kaka frapper bango na film edito image elo na osenga yo chikote bango edino image Panda Sango ya Congo edino image edino image edino image edino image edino image edino image. Ouais. Mon Paris Express, y'a Patrick Marois Vendi. Mon Paris Express, y'a Marois Vendi. Major Bissadini. Hi baby, I kufi baby grave. C'est chaud. Et là, Oinda, Oumela, Soko Yen agence hôtel, veut dire Oumela T, Global Express, c'est Patrick Maloavengi, Vril Léon numéro 25, Barbie agence à grave, agence à Mounene, Oyo, Tozoro Tinda, Bakoli na biso na Kinshasa, Bakoli na biso na Angola, Bakoli na biso na Brazza, Bakoli le comme à Kitoko, il faut les canards, Vril Léon numéro 25, et puis Patrick Maloavengi, Balobi Global Express, Souka l'agence, agence au Soro Yete veut dire au Oumelate, pour la carte agence Oyo, faisant un service ébélé, routine à carton, routine à bilamba, et puis tozali na service moko futimbongo, mutaza na kishasa au traitement, au futimbongo, mutakufi na kishasa bakokundaye, kitoko, chez Patrick Maloavengi, Balobi, service kitoko, Soro Ngo Oumela, Foya na Riléon numéro 25, na Global Express, Patrick Maloavengi, Souka l'agence, ba maman Paris, bana Bella, ba fongole biso, loka kitoko, vraiment ngo iumela, hatina bilo oneka awa, po bilo oneko ba kitoko, na bakini, po ngaba ba carton et kendaka awa, ba bilianda mutina ndam, vraiment ngo ya dia ndam batinda ndam so kende na Kinshasa, alors po kende kitoko, boya l'agence na biso, na Global Express, chez Patrick Maloavengi, Riléon numéro 25. Bala potagance a boye besoin d'ante yangoyo ba membi na kati ya Château Rouge et ainsi qu'au Bunga Rue Léon numéro 25.